Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo, Nzambe na nguya papa Simon Kimbangu, c'est toi le véritable Dieu, c'est toi qui es au-dessus de tous les dieux, c'est toi qui es au-dessus de tous les seigneurs, c'est toi qui es au-dessus de tous les rois, c'est toi qui mérites la gloire, la louange et l'honneur. Libanda na yo moko akokani na yo te, yo nde ozali Nzambe na nguya, yo yaki na liputa, na tango ya kala, lelo oye na costume. Mingi ba reconnaître yo te, mingi pe ba reconnaître yo. Obondele pa na yo, afin que yo sunga bana na yo, nan ba reconnaître yo te ba yeba yo. Mate ya oto zali kopesa, otambusa yango na mitema bana na yo, afin que ba comprendre yo ozali Nzambe na nguya, osalisa pe bango na ba maladie na bango, osalisa bango na ba problème nyonso bazali na yango, na kati na bango mingi mabale kufi Nzambe yo zongisa yango, mingi ba beli obikisa bango, mingi bazuba poison obikisa bango, mingi misale sili ozongisela bango, mingi bazoluka mabala opesa bango, mingi bazoluka bana opesa bango, bango nyonso natiki bango na maboko na yo afin que yo salisa bango. Mingi pe bazali koluka sécurité, côté physique, spirituel ou matériel, battaque satanique de gauche à droite, Nzambe osunga bango, na remettre bango nyonso na maboko na yo. Mingi yo bakolanda ngai ba comprendre pe bakoka kozwa position na makambo ekobima. Papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda Nkuntima, bola tangai, mama Mwilu, musala na yo yango yotikaki. Bola tangai enfin que nyonso ya mabe ekoka te kozala pembeni na ngai. Oyo nyonso na koloba eute pa ina bino, oyo nyonso na koloba ezala oyo bino bolingi, oyo bino bolingi te ebima na monoko na ngai te. Natiki moma oyo na maboko na bino, bo asiste ngai na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Nkumbase imwanda velela. Toye lisusu pona ko compléter eloko tobandaki déjà sur les mystères des jumeaux, sous-titre Titanic. Ezali toujours suivi. Il y a Mateya Nabiso Oyo tolobaki la fois passée sur les blasphèmes contre le Saint-Esprit, les péchés impardonnables. Ezali toujours suivi. Totalisaki. C'est très important, il y a pour rappeler encore. Bobate la minoko na bino. Natala ki vidéo moko, papa na biso moko boye, kombo ezokima. Aza koloba ke nzoto ya papa Matorin eleki ya papa Kimbangu. Faut que ça l'attention. Eleki yango na nini? Il faut prouver biso. Nzoto ya papa Matorin eleki ya papa Kimbangu. Wana ezali kotuka Nzambe na lingala. Bato bayebi papa wana bo informer ye peut-être azoyeba te. Na minute oyo akoki kokende na ye na plage na basi ya ndumba. Na minute oyo akoki na ye kotambola na ye même na ba boîte de nuit. Na minute oyo akoki kosala nyonso alingi. Parce que Nzambe asabwaki ye. Blasphème contre le Saint-Esprit et limbisamaka te. Lelo ofingi Yesu, ofingi Nzambe, ofingi molimo santu mbala moko. Bato ya kala bazalaki na mwa chance bafinga Yesu, bafinga Nzambe, balimbisama. Mais na tango ya molimo mosantu, ofingi molimo mosantu pardon ezali te. Pourquoi nalobi bato ya kala bazalaki na chance? Parce que ce qu'on finit Yesu, okolimbisama, ofingi Nzambe, okolimbisama. Mais le tango molimo mosantu ye, makambo changé, dispensation économique complète, ba divinité économique complète. Ofingi Yesu lelo, ofingi molimo mosantu, ofingi Nzambe, ofingi Yesu, ofingi molimo mosantu, ofingi molimo mosantu, ofingi Nzambe, ofingi Yesu. Même soki Nzambe atindi mutu. Yo fingi mutu wana, ofingi nde mutu oyo atindi. Neti nga ndenge na zoloba awa. Soki omoni ke okoki na yo kosiporte te, okotaka na yo te na chaîne oyo. Mibatela. Soki omoni ke okoki kosiporte makambo ebando bimawa, okontinue na yo kolanda. Soki omoni ke faut landa, mais ozana convaincu te, okangi kaka munoko.
eza neti toza na fête soki bapesi yo musuni oyo eza na mokuwa okopona eloko yo olingi olie musuni otiki na yo mokuwa soit olie musuni na mokuwa moto atiki mokuwa bakolobele te ke o me yo osali sabotage non ekoki koleka na gorge na ye te c'est normal ana minu te peut-être ya kobukuta mokuwa wana moto na moto ana capacité moko boye mais kofinga te luka okende kovérifier ce que makambo bazoloba eza vrai ou eza faux. Papa Kimbangu atikelaki biso Bible bapapa nyonso oyo toa na bango awa batangaka Bible. Papa Kimbangu kianga ni patangaka Bible bambuta nyonso batangaka Bible bazoprouve makambo bazoloba na Bible nga mpe makambo nazoloba nazoprouve yango na baécriture soko olingi oya kocontredire ngai il faut ya na baécriture oya kocontredire nga te na makanisi na yo mpe na bitili moko boye bomesana depuis kala. La Bible dit Dieu fait tout à son temps. Bon, pensez que nous se changer mbala moko. Non. Dieu fait tout à son temps. Et Nzambe, Azanzambe ya ordre, Azanzambe a désordre te. Parce que les lois, ils ont des ordres, vraiment désordre, il y a des ordres. Mais Nzambe, Azako utiliser pe ba oyaye. Bogozelaka na papa kianga na loba, mais papa kianga ni pas utiliser bana na ye azo utiliser ba serviteur na ye et na minute on azo lobao soki on vérifie makambo nazo lobokomona ke naza na nzela na bungi te eza peut-être omesalaki na eloko moko boye ntango bayebi eloko moko boye lisusu olo vérifie ofingi ubi otelemeli tozolobela sire les jumeaux, le mystère des jumeaux, sous-titre Titanic. Ma bombami oye bombami na mapasa, bana mapasa, timba na nzuzi, mbona mpia, boketu na ibite soki na nani. Shako na ibite soki na nani. Fotia batetela. Ntimba na nzuzi. Pourquoi toujours de la mapasa? Parce que lelo, nkamba azui lipasa. Lelo, papa Kiangani azui lipasa. C'est pourquoi tu es kolobela yango. Et tant que vous avez ma passa, moko aza vrai, moko aza faux. C'est toujours comme ça. Moko aza totalement vrai, moussous aza totalement faux. Moko aza la copie à moninga. C'est pourquoi, tant que vous avez un vrai dollar, ils appellent un faux dollar. Tant que vous avez un original, ils appellent une copie. Et Paul a tout une question à la Bible. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tout ce qui existe dans le naturel existe aussi dans le spirituel. Tant que vous avez un faux, vous avez un vrai, côté spirituel, c'est la même chose. Tant que vous avez un original, vous avez une copie, côté spirituel, c'est la même chose. Donc, il fonctionne à ndenge wana. Toujours le sur les jumeaux. Les mystères des jumeaux. Makamoni no ebomba mi na kati ya bana mapasa. Okomona bango balata ndenge moko. Okomona bango baza bilongi moko. Makamna bango nyoso ndenge moko. Okoki même ko confondre ntimba. Okokanza nzuzi meza ntimba. Okokanza ntimba meza nzuzi. Parce que baza ndenge moko, bakokani. Ba parole ndenge moko, makamna nyoso ndenge moko. Banzembo ndenge moko, ba uniforme ndenge moko. Mais moko aza faux, mususu aza vrai. Yango ndelo tozolo ba awa. Parce que makamusu faut tolo bango clair. Tokoza ba hypocrite te, tolo ba na cc non. Il faut to arracher ba mususu. Oyo balingi ko bunga. Ba oyo si babungi babungi. Baona babungi te ngolu yango etelemi liboso na bino. Le mystère des jumeaux. Total ça qui l'objet comme rappel ya mouké seulement au commencement quand Dieu créa les cieux et la terre avant le commencement, c'est-à-dire avant la création.
C'était quoi? C'était l'éternité. Et quand Dieu azalaki une éternité, il était seul. Ange ala quitté, Mouto ala quitté. Et Tolobaki Kazalaki Penzambete. Parce que Dieu c'est l'objet d'adoration. Dieu c'est quelque chose qu'on adore. Comme il n'y avait personne pour l'adorer, il n'était pas Dieu. Il était seul. Mais il était bien en lui-même. En termes clairs, cet attribut de Dieu était cassé en lui. C'est comme un petit bébé. Yamobali. Quand on a un bébé, en réalité, c'est tata. Mais qui tata na ye, ils ont mon ananoute parce qu'il y a un botité. Tango akokola aboti, babengi tata. Mais tant que bébé, babengi bébé. Yamobali. Mais, cet attribut, il y a tata, et bon mami na katinae. Bébé, à moi aussi, c'est la même chose. Aza déjà maman. Malgré son médecin libéré. Aza maman. Cet attribut à bébé, il y a maman et bon mami na katinae. Mukolo yo akokola, a bali, a zuizemi, a boti, a attribut à maman, il s'est déclenché. Maman ya Esther, maman ya Serge, maman ya wana maman ya Mireille. A commis maman. Mais quand Azalaki bébé, Azalaki déjà maman. Mais attribut à maman et bon maman la katinaye. Donc Azalaki na maman teme, Azalaki maman na katinaye moko. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est la même chose dans Nzamba. Nzamba sali mutu na ressemblance na ye. Nzambe pe, tango azalaki ye moko, azalaki na nzambe te. Azalaki na peut sauver te parce que muta ko sauver azalaki na yete. Azalaki pe na libérateur te parce que muta ko libérer alaki te. Azalaki pe rédempteur te. Mais ba tribu nyonso wana ya sauveur, ya rédempteur, ya libérateur et bon mama ki na kati na ye. Au moment opportun, nde eyaki ko se manifester, tango ayeko sauver mutu. De comprendre qu'il est le sauveur. Parce qu'il a sauvé Batou. Il a libéré Bisso dans un groupe de prière. Il a libéré Bisso dans la colonisation. Il a libéré Bisso dans ma boko ya Satan. De comprendre, hey, il est le libérateur. Cet attribut s'est déclenché. Alors, quand il était dans l'éternité, Azalaki Yemoko, mais Alingaki attribue à Kinzambe wana et Monana. Mais pour un monana, il fallait abandonner créer. Parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. C'est quelque chose qu'on adore. Batako adorer, bazate, il n'était pas Dieu. Quand vous voyez que ça là, ange, ange m'a dit qu'on adorer, bengi les dieux des anges. Maintenant, parmi les anges wana, on a qu'il n'est pas mbangu parce que les gens makambo tolobé là qui déjà dans la vidéo numéro 1. Ce qu'on vient comprendre les biso malamu, zonga la vidéo numéro 1. La vidéo est numéro 2. Nous avons évolué malem. Si tu regardes à 3, peut-être 4, 5, tu éviter. Quand nous avons sali ba ange, parmi ba ange wana, azwaki ange moko, ataki likolo ya ba ange mususu, ataki na titre élevé likolo ya ba ange mususu. Après c'est que poste moko ya likolo par rapport à ba ange mususu. Azalaki même chef d'orchestre, ba pesie titre ya munene. Comme on a dit Lucifer. Mais Azalaki ko sepela kaka te parce que azomona kaka tondira zanase. Pourquoi azosepela te parce que azomona nzambe ndenge bazo honorer ye, bazo se posterner liboso na ye, bato baza ko s'agenouiller liboso na ye et ça les jalousie. Pourquoi kaka ye? Pourquoi kaka ye? Pourquoi bisoter? On est avant dans la pensée wana ye moko. Abandi ko influencer ba ange mususu ba alaki na pembe. Bozo monate. Pourquoi kakaye biso pe toke ko zwa gloire wanati? Hein? Pourquoi kakaye? Rivalité et bandit. Bango nyonso bazalaki na ciel. Ba ange wana nyonso na nzambe ye moko. C'était une famille sainte. Ba ange nyonso wana batali balobi ah biso pe tozo na famille sainte.
Pourquoi kaka ye moko fo ba adoraka ye, ba fukamelaka ye, ba pesake ba honneur, ba se prosternaka liboso na ye, ba randaka ba kiti na kombo na ye. Biso nyonso toza la famille sainte. Nayebisaki bino lobi ke famille sainte ebandi awa te na mokili, ebandi na likolo. Famille sainte oyo toza na bango lelo bauti na likolo. Batombokaki deja na likolo. Baye kotomboka awa na sete. Bitumba oyo ebandi awa na mokili te. Bitumba oyo ebandi na likolo. Moko kaka nde aserebelaki. Après aye kofiance ba mosusu. Boyebi histoire eza na Bible. Moko wana ntango aserebele ainfluence mpe ba mosusu. Bango nyonso bakomi na posa wana babanda mpe koadore bango, babanda kofukamela bango, babanda kose prosterne liboso na bango, babanda kosagenue liboso na bango. Nzambe atali ti alobi toka bwana kaka po respect kota. Toka bwana po respect kota. Toka bwana kaka po respect ekota. Eloko ni Nzambe asalaki abwaki bango parce que Nzambe akabolaka gloire ne na mutu te. Totangaki ba verset wana lobi tokozongela ngo sute pona oganye temps. Nzambe akabolaka gloire na ye na mutu te. Nzambe akabolaka honneur na ye na mutu te. Totangaki yango lobi. Kofukama ezali adoration. Ce qui boye bagate, na kotanga version après. Na nya on appelle sabino ke famille sainte et outi awa na mokili te ebandi na likolo. O tozomo na lereza o esalama déjà na likolo. Na zotanga écriture moko na Ephésiens 3 verset 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant les pères. Wana Paul Mtazolo. Verset 15. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Je répète, à cause de cela, Ephésiens 3, verset 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, la famille au ciel, c'était une famille sainte. Au ciel, il y avait une famille. Parmi famille wana, Nzambe azalaki na kati, moko pe alaki Lucifer. Lucifer a influencé ba mususu. Bango nyonso wana batelemeli Nzambe. Nzambe abwaki bango. Nazotanga encore écriture moko. What is en Ecclésiaste 9, verset 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oye salamaka, yango eko salama, yango eko salama. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oye so salama lelo na famille sainte. Et salama nango déjà kuna na likolo. Et non pas sika ezate awa na mokili. Bino nde bozo comprendre te. Badispute wana ebandaki likolo. Nzambe abwaki bango. Et tango baye na mokili, ba continuer même mission. Oyo bazalaki nango. Il faut pas fukamela bango nyonso. Il faut pas honorer bango nyonso. Il faut pas adorer bango nyonso. Alors que Nzambe akabolaka gloire na na mutu te. Awa na mokili pe Nzambe abwaki bango. Toka bwana kaka pour respect ekota. On va récupérer tout le mokili awa, va comprendre que gloire ezalaka ya mutu moko, voilà le de ya mutu moko. Va continuer même des marches sur bazalaki na wana likolo. Nzamba bwaki bango, c'est fini. Blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Bon, sanga ke o bandeko ya Nzambe. Non, Nzamba la kana ndeko te, Nzamba la kana lekite, Nzamba na yate, Nzamba na mama lekite. Azana no côté. Na chair, oui.
na molimo non. Na chair oui, nzamba botami na batu. Ba mama leki banani tout ça. Mais na molimo azana de côté. Jésus bolobi azalaki nzambe. Tango mama na ye, Marie aye ko luka ye, ayebisaki nini? Marie aye ye moko te, aye na bande kwa Jésus mususu. Ba ko benga Jésus. Mama na azali banda zo luka yo ha. Na bande ko na baza kuna. Jésus asiliki. Abi qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mes frères, ma mère, et Zaba Oyo bazo sa la volonté nangai. Yoka langage yanzam. Na première poste, qu'on pensait que ce was la famille sainte kuna oroleka pepele. Non. Non, 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 non. Oroya boyo, non. Noko, noko. Tataleki, ezangate, ozo banga soute. Koko, ezangai. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Écriture ou dans la Bible. Je ne vous ai jamais connu la passé. Vous qui commettez la passé l'iniquité. Basakanaka nzambe te. Batelemela pe nzambe te. Honneur eza ya mutu moko, kofukama eza ya mutu moko. Ko se postele ezele mususu, ko se mettre à genoux likolo moko ezele mususu, ko se kurube ezele mususu, ko fukama pe de genoux ezele mususu. Ko yebisanga te eza respect, soki eza respect fo fukamelaka pe papa ba voisin oyo boza na ye, na mama ba voisine oyo boza na ye. Bo fukamelaka nga pe na âge na ngai, nga pe na fukamelaka yo na âge na yo. C'est ça le respect. Respect ça réciproque. Au respecter nga fuka melio, yo po fuka melinga. To fuka manaka. Eza na komba respect te. Ko fuka ma de genoux to tanga ki yango ezali réservé na nzambe ye moko. Et ko fuka ma ya de genoux wana, c'est une adoration. C'est une adoration. Maintenant, il faut se poser des questions. Nous avons adoré combien de personnes dans Mokilio? Nous avons adoré combien de personnes dans Mokilio? Nous avons encore des critiques moko pour continuer. Naïbite ceux qui n'ont pas monango, ceux qui n'ont pas monango te, toleki, totangango prochainement. C'est très important makambo tozoloba. Nzamba zana kanda ya kosakana te, apesaka gloire na ye epai ya mutu moko te. Nzambe apesaka gloire na ye epai ya mutu te. Nazotanga parce que papa m'a posé une question, papa na lobi biso pe toza banzambe, oui, biso pe tozali banzambe. Verset yangoy. Psaume 82, verset 6. Moi je dis, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Moi je dis, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Boza banzambe. Ngape na nzambe. Biso nyonso toza na biso banzambe. Parce que mwana ya niao aza niao, mwana ya mbwa aza mbwa, mwana ya léopard aza léopard, mwana ya nzambe aza nzambe. Mais toza na rang ya adoration te, toza na rang ya création te, toza na rang ya divinité te. Toza na nzambe oui, mais toza na rang ya adoration te, toza na rang ya divinité te. Eza réservé na ye moko papa na biso. Moïse, nzambe ayebisi ye, nazosala yo nzambe, nazosala yo nzambe pour na Pharaon. Moïse azalaki nzambe, ndenge Bible elobi. Nzambe ye moko asali Moïse nzambe devant Pharaon. Nazotanga ngo. Exode 7:1, quand on gagne temps, bokoyo notanga ngo na Exode 7 verset 1. Ezakuna. Nzambe azoyebisa Moïse na sali yo nzambe liboso ya Pharaon et Aaron comme ton prophète.
Maintenant, tout le monde est nulle part. Batikalaki ko adorer Moïse. Tout le monde est nulle part. Bafoukamelaki Moïse. Tout le monde est nulle part. Se prosterner qui libosa Moïse. Gloire nous ces alawozon avec panzam. Moïse azalaki nzambe na rang. Il y a divinité te na rang. Il y a adoration te. Voilà. Biso nyonso toza na nzambe. Oui, monsieur. Mais, toza na rang wana te ya divinité. Non, 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 non. Famille sainte nyonso baza na nzambe. Papa Nkusu aza nzambe. Papa Masambukidi aza nzambe. Mais na rang ya kimbangu te. Na rang ya divinité te. Na rang ya adoration te. Dieu aza Dieu jaloux. Atikaka gloire na ye pa mutu te. Alingaka pe kimbanda te. Nzambe. Abetaka ti la 4e génération. Pona likamba gloire na ye. Le but de qui verset moko est important. Na totanga qui verset moko Jean l'Apocalypse. Aboyi na ye pardon, ange, aboyi adoration. J'entends amoni ange boya fukami, mais ange wana zalaki envoyé de Dieu. Papa moko le soit senga ke nzambe soka tindi muto ko fukami la muto wana eza na problème te. Ça c'est faux. C'est faux. Nzambe apesaka gloire na ye pa mutu te. Honneur na ye apesaka ngo pa mutu te. Nzambe lelo ye moko aza na mokili awa. Nyonso fe zonge pa na ye moko. Nzambe atikelaki Satan tante. Tango Satan akwei na mokili, Nzambe atala lobi, bana nanga baza kuna. Soki na tiki bango boye, Satan akonyonga bango. Nzambe ye moko pa kiti na mokili. Aujourd'hui, l'enfer est sur la terre, le ciel aussi est sur la terre. Et ça combat ya blagiti. Olek Satan na ba TikTok te. Olek Satan na ote na kolata ba jipa bi ekangi yo, on dirait chaussette à likolo. Olek Satan na ona songi te na kofinga te. Bitumbeza matasi. C'est la plus grande bataille jamais livrée. Et bitumbane bangia ote bandi na likolo. Donc, gloire et zone qui paye Nzambe. Ton monité, place m'adorer Moïse. Malgré Moïse, a komaki Nzambe, pona Israël, pona Pharaon. Mais m'adorer était. Bishop toi Nzambe, mais tous en a adoration. Monsieur, madame. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Maintenant, nous avons l'acte des apôtres. Verset 24 à 25. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre les releva en disant, lève-toi! Moi aussi je suis un homme. Pierre aboyi. Hein? Pierre aboyi. Corneille est au na makolo à Pierre. Pierre, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Naza mutune tiyo. Pourquoi? Ozo sala boyi. Aboyi na ye. Bafuka mela ye. Azongisi honneur et pas ya nzambe ye moko. Aboyi na ye honneur. Mais non, dans aucun mois, tant que batu, baza kozwa honneur wana, on dirait, eloko ya kosakana. Tolobela kilobi, papa Mbenza, azozwa honneur ya katikati, ya ndamu. Ya katikati. Papa Kiana azozwa ya boya mobimba. Parce que, pesa meliye, monsieur, madame. Papa Mbenza ya katikati, etake nkolo Yesu. Nzamba pesa ka gloire na ena mutute. Alobi boye, na Esaïe, 45, verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Alors, que devant mes frères, alors que devant Balé Kinangaï,
ou bien devant nani, je ne sais, alobi, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Exode 20, versets 5 à 6. Ne te mets pas à genoux devant ce Dieu. Ne les adore pas. Ne te mets pas à genoux devant ce Dieu. Donc, biso ba oyo nyonso oyo toza ba nzambe oyo. Libanda ya nzambe ya créateur. Hein? Biso nyonso toza ba nzambe. Mais nzambe alobi, ne te mets pas à genoux devant ce Dieu. Ne les adore pas. C'est pourquoi même que se mettre à genoux, c'est adorer. Ne te mets pas à genoux devant ce Dieu, ne les adore pas. Quand tu te mets à genoux devant quelqu'un, tu l'adores. Au fond, quand même, moi, si on va adorer. Parce que tu sont bag, au fond, adoration. Ne te mets pas à genoux devant ce Dieu. Ne les adore pas. En effet, Seigneur, ton Dieu, c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. Dans un exigence, il y a une jambe. Exigence ezali mutu afukama te liboso ya mutu. Nzambe alingi bafukama kaka epa na ye moko baadore mpe kaka ye moko. Ésaïe 42, verset 8 à 9. Nazo répéter encore. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas à d'autres la gloire qui me revient, ni aux idoles l'honneur qui me dit. Honneur. Nzambe alingi honneur na nga wana na boyi na pesa yango mutu te. Gloire oyo ya kepa na nga wana. La paix ça va m'oututer. Mais le loyo, les drôle, moutunyoso, azozone, moutunyoso, alingi ba adoreye, moutunyoso, alinga kopanana nzambe ako malipasa. Alors, la famille sainte, oyo ezalaki likolo, yango yo, toza nango lelo na mokili awa. Totanga ki Ecclésiaste 9:10. Nyonso oyo yakala yango eza lelo. Oyo lelo yango ekozala. Eloko asika na mokili awo ezalaka te. Totanga on Ecclésiaste 9 verset 10. Oyo tozomona lelo eza makambo oyo esalama nango deja na likolo. Esalama deja. Et ezo continuer awa pe na mokili parce que bato babwatamaki nde awa na mokili. Nazotanga écriture moko, mais avant na kota na on écriture wana, nazotanga c'est le mot très important. Quand nzambe Satan bwakami na mokili, a continuer mission na ye, a tika kite, parce que azalaka tetu, a continuer mission na ye na équipe na ye mobimba. Et là on y basalaki, nzambe tanga tie mutu na mokili, ayebisi mutu. Dans Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Nzambe ayebisi Adam na Ève. Bon remplir, bon à la féconde, bon remplir mokili. Mais avant ça, Adam na Ève, avant Nzambe ayebisa bango parole wana, Satan continue mission na ye. Mission ya Satan ezalaki ba adoraka ye kaka. Mission ya batu na ye ezalaki ba adoraka pe bango. Ba kabola kaka gloire na Nzambe, ba kabola honneur na Nzambe. Satan tellement ezalaki malin, atali alobi, ah, il faut na bandana nous ko déconnecter Adam na Ève na Nzambe. Il faut na longo la liaison na nuana, après na koyeba ndenge nini na ko évoluer. Eloko ni na salaki aye ko faire péché bango. Satan eba dit que soki ba péché automatiquement nzamba kotika bango. Et c'est vrai. Tango ba péché nzamba tiki bango. Nzamba vers le soir aye. Adam, où es-tu? Parce que place où ba tiki Adam, nzamba moni et Adam kimia ke bomba. Nzamba yeta kana place où ataki. Adam, où es-tu? Adam lobi na bomba mi pona mutakala. Ebi sakabino ke nzamba za mutu. Azalaka muli mote. Quand on a Adam, où es-tu? Nzamba yeba kite. Place Adam bomba mi étant que Dieu. Adam, où es-tu? Ça c'est l'homme. Étant comme
azoluka Adam. Et tant que Dieu a yebi na Adam za quelque part, a yebi peut que Adam a péché. Donc, diable a sali a kabolana no mutu na nzambe, a réussi une mission na ye. Nzambe pe atiki mutu, atiki Adam, atiki Ève. Mais loko Satan a bosanaki, tangu nzambe ayaki, vers le soir, azwaki agneau, parce que Adam a mis zipa ki la mutakala na etango a péchaki, a se retrouvé que azalagani. Ève pas se retrouvé qu'azalni, bazui ba makasa ya figue, ba matiti, ba misaleli bilamba. Ba premier couturier na mokili bango wana. Ba misaleli bilamba ba mizipi. Mais nzambe tango ya tali bango na bilamba oh, mais na tika ki bino boyete, mais celui mo yebini. Matiti ko kauka, bozo ngala bitakala. Eloko ni nzamba salaki. Abandi ko prophétiser symboliquement. Aboni agneau a sopi makila. Azu poso ya agneau a saleli bango bilamba. Ba zipi bolumbu na bango. C'était une prophétie symbolique que un jour le véritable agneau papa dialunga na koya kokufa pona bino ko sopa makila na ye et bino bokolata bilamba ya sika et puis bokozonga na position na bino oyo bozalaki nango bokolimbisa mape na masumu na bino. Nzamba bomi agneau sopi makila. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, papa dialungana, a kofi pona biso na croix. Agneau kwami, a sopi makila na ye. Po azipa bolumbu na biso. Po lelo tozala pardonner na nzambe na mabe oto salaki. Na nzela ya Adam. Maintenant, quand nous avons montré que le péché a yé, Dieu les bénit d'abord, et Dieu leur dit, soyez féconds, Bobota, Bana, et Belé, multipliez-vous, yoka parole ensemble, remplissez la terre, parce que tu m'as dit, bazalé ka bango moko, nzamba dit ok, comme beau péché, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et péché na bango, diable a ébaï que ceux qui va pécher l'engé na zoloba, ma okabwana nzambe, puis diable a ko zwanzela ya kokota. Et c'est vrai que tant que va pécher, avant péché, corbière et à la quitter. Avant péché, cimetière les à la quitter. Avant péché, hôpital les à la quitter. Avant péché, cercueil les à la quitter. Avant péché, maladie les à la quitter. Avant péché, mbasso les à la quitter. Avant péché, typhoïde les à la quitter. Avant péché, kofing les à la quitter. Avant péché, kindumbe les à la quitter. Avant péché, mouyibi les à la quitter. Tant que ba péché, muta komi déconnecté na nzambe, balamoko satan koti. A koti si biloko nyonso na utiko tanga wana. Tokomi na ba cimetière, tokomi lelo na ba corbia, tokomi lelo na ba hôpitaux, tokomi lelo na ba mbaso, tokomi lelo na kotonga na kindumba, tokomi lelo na miyibi, tokomi lelo na songi songi. Nyonso wana ekotaki à cause ya péché oyo Adam na Ève basalaki. Satan profité. Et dans ta vie, tant nyonso zosala mabe, eza moment favorable au diable azokota po a kotisa nyonso alingi. Tant oza correct, Satan okokate. Même na ndako ya libala ndenge bozawana, po diable a œuvré, il faut abebisa atmosphère na bino. Il faut abebisa atmosphère ya ndako. Ako utiliser mwana moko ba kwesi soit vert, tant yoko dango fingi kaka boye ya koti. Baso ndenge moko, bazalaka na bango libanda bandako na biso. Bakotaka ndenge nini, biso moko tofungulaka bango porte. Tango bolinganaki na mwasi na yo, chéri, bébé, chéri, chéri. Tango aboboti mwana moko, mwana mibale ye, ekomi yongulu wa mwasi oza wapi. Satan akoti. Etant azokota, ayaka pona kopanza, kobebisa. Akota même ba maladie, ba pauvreté, nyonso akotisi eloko to alingi. Eloko muso ekotaka Satan facile, eza relation sexuelle.
Et ça m'a peut-être un jour tokolobango soki. Nzamba kopesa biso tango malamu parce que ça m'a kambu mususu tozolobango d'une manière codée parce que na bana mike pe balandaka biso. Mais bana ngo pe ya mike bayoka biso malamu. Bayoka parce que Bible pe yoka sonité ya koloba virginité. Bible lobi yango yoki sonité. Kindumba Bible lobi yango. Tokoloba makambo sou clair. Tobana kabanga kaka te sokolobi virginité oh oza impoli. Non, Bible zo le bango, Bible zo impoli. Non, Bible zo le masturbation zo le bango. Bible zo le même ba maman la biso oyo ba période na bango. Botanga ba Lévitique. Parce que ça na makambo ebele photo le belana ba j'aime, surtout ya mibali na ya baswana. Photo le ba sinon te bazo beba. Baola mikolo na biso déjà bazo tambola mabe, bazo lata mabe. Or bango fo bazala ba exemplaire. Oya mike bazo landa bango. Mais celui te lobité. Celui to avertir te, makilera bango za mutu na biso. Omoni moyibi obeleli. Ngala zo kamwa, omoni moyibi obeleli, olesko bakanga moyibi wana, baende ko kanga yo babengani na kamba. Babengani yo na centre. Moyibi azo continuer koyiba. Mais soko beleli ye, babengani yo, okotaka sous kamba te, okotaka sous centre te. Mais c'est de n'importe quoi. Boko bengala ngana nzoto, mais boko bengala âme nangate, boko bengala esprit nangate. Nzoto oui, na okota nanga kamba te, na okota centre te. Mais âme nangai est sauvé, les lopété, est sauvé dès avant la fondation de ce monde. Nous tous sommes dans la vérité. Bope sa ma boko. Ndenge tozo pesa papa ki mbangu maboko. Donc nazolo ba te tangu kaka ozo sala mabe eza moment favorable au Satan zo kota po asala tout o ya lingi na vie na ye. Surtout la relation sexuelle. Wana pena ya garako akoti pena pepele a omela pe pipe nanda kuna bino. Avanda chema kolona mesa omela pipe. Akomi ko diriger moi sina allez finga ye. Allez kopesa ete. Allez cholaye. Voilà le peu moi si au communauté de télécommande bazo téléguidé yo pe mobile wana zo misa mutu yo pe mobile peut comme alingaka autorité azo autorité bitumbe bandi divorce koti yango lelo moni soko tali l'église ki mbangisi to mona ka ba mama na bana papa zawad akenda na ye. Alors, Tommy Batela, moko asali mabe, yo ozana na makasi yeba ndenge nini ko ramene. Okota na mouvement na été. Conseil gratuit. Tangu libale ko kufa, après aller, yo wana mbangu na nkamba. Papa, ngala ngibo liberenga, mobali wana boye, papa ko biso ka to ko bongisa. Ofinga kieti. Ochola kieti, poza na mbongo te. Place okendaki omoni kosuki ale ozongi. Tango nzamba asali ngolu oza na mobali batela ye. Asali mabe elimbisa ye. Ezala makambo ebele foto loba. Mais ça c'est na biso ya lelo te. Conseil kaka ke diable ba sorcier bato wana nyonso bakotaka na bavie ya bato na bafamille ya bato na misala ya bato. Kaka tango oyo atmosphère baby mbala moko bakoti babandi ko agir. C'est l'atmosphère qui amène les résultats, soit négatifs, soit positifs. Dans ce qu'on finit, on répond à ngate. On répond te. Finga na yo, salam nyo solingi, na zota loka kabo. Mais premier poste wana toko kutana. Bala munga la lobaka na yedi makam na zoloba. Na samu tali boma te na zo sala fantilité. Na yedi makam na lobaka. Donc, Moutou, Akabwani, Nanzambe. Allez, diable a profité, mission na malem, voilà. Maintenant, c'est bon. Il y a un groupe na union so ba kamaki, ba continuer mission na bango. Yango lelo tozomo na Kaye, tomoni Abel. Ma passa ba kolinda ku moko, Kaye na Abel, bandeko. Yango na zopsa noke famille sainte.
eza famille mobimba babotami esika moko baza esika moko mais na kati na bango elema dangereux akobima akofinanse mpe bamosusu kaye famille mobimba ndenge balaki wana Abel Adam Ève Abel na Caïn une famille mais la kati na bango moko élément dangereux jalousie bake kosala adoration bake kosala offrande Caïn aye na malala bapaipai etela bamange etela soko tali bozoka pena de goût soyi de Jésus otonda la monoko beauté ya kosangana te ezo frapper les gars Caïn Abel aye na agneau akati kingo makila donc tala kaka makila dégueulasse mais tant nzamba kiti nzamba sepe na makila wana parce que ye moko mutu aliboso oyo akataki agneau kingo asopi makila azwi poso nyama alatisi Adam. Alors Abel tango aye comme azalaki semence ya Nzambe révélation mbala moko eye ye pe akati agneau asopi makila atumbi mbeka Caïn na bafruit na ye kuna bapaipai banini tango Nzambe akiti asepeli ne na adoration ya Abel abi o pena lipasa na ngai maintenant Caïn olatuna ndeko na ye Abel osali ndenge nini po Nzambe asepela na offrande na yo Caïn jalousie a frappé Abel abomi ye jalousie na yo obomi combien na jalousie na yo tango ozomona ndeko no aza koévolue yo ozosepela te ndeko no aza kopambolama yo ozosepela te ndeko na yo batie na poste moko boye yo ozosepela te pourquoi kaka ye il faut kaka nga jalousie okezwa kisi obwakili ye mbasu otieli ye poison wana race ya Caïn race ya Satan jalousie tango bozosala na telefone azoenregistre yo nyonso wana azoluka mpo adétruire yo asilisa influence na yo bango wana bakaye bana ya Satana abomi ndeko na ye Abel na jalousie Satana akoti donc aye sous forme ya Caïn mais Nzambe aye sous forme ya Abel bitumbe bandi na mokili oyo ebandi na jardin d'Eden et kokoma Caïn na Abel le deux wana deux puissances wana ezo continuer kobunda Satan aye encore kokota na kati ya Nimrod na kati ya Nimrod tolobaki ke Nzambe aye koyebisa Adam na Ève soyez féconds multipliez et remplissez la terre ayaki koyebisa lisusu kolia mbuma oyo te selon la Bible kolia te soko olie bokokufa Satan ye akosi bino apaki angano wana azokosa nde bino bolia na bino bokokufa te balandi mouvement balie bakabwanaki na Nzambe deux paroles jumelles Nzambe ya lobi Satan pa ya lobi mapasa maloba ya mapasa donc deux paroles semblables pareilles voilà même dans ma parole donc Satan azokota partout azokota même dans ma parole Nzambe lobi A ya lobi B Nzambe lobi bolataka bazip ya sirene te oyo bekangi yo na nzoto lokola chaussette ya likolo ubie lokola kwanga ya bateke ubie kwanga ya ntesa diable ya lobi olata na yo wana zoloba ndenge mpona koloba kaka deux paroles jumelles mapasa timba na nzuzi moko eza vrai moko eza fausse. Maintenant, Nimrod aye, Satan aye encore sous forme de Nimrod. Moutoumoko kombo na ye, Nimrod. Nimrod ningi kolakisa rebelle.
Nzamba lobi, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Numéro d'ailleurs lobi, non, bon remplir terre pour nani. Oh, pourquoi bon remplir terre? Ça ne sert à rien. Il faut tous aller si kamoko boboto mondeko. Pourquoi faut tout remplir terre, tout kabwana, ya tekuna. Il faut tous aller si kamoko. Alors pour tous aller si kamoko. Hein? Il faut tout ça là. Tout le moko ya moulé, c'est-à-dire, immeuble moko ya moulai, gratte-ciel ya moulai. Oye, quand on est même tout à la mapata, kuna bisonne se trouve dans la carte kuna. Pourquoi faut tout penser dans mokil mobimba? Pourquoi faut tout remplir terre? Bah, tu nous so, wow, bah, mais t'as ma boko. Bah, je sais plus là, vraiment, ils ont idée à malamu. Pourquoi faut tout, hein, tout kabwana? Oye, qui na la Gabon, oye, kuna na Angola, oye, kuna na France, oye, kuna na États-Unis, oye, kuna na Canada. Il faut tous les sika moko, tout ça là, immeuble moko moulaï, bisono stofan dans la biso na kati kuna. Bah, contredire parole ya Nzambe. Voilà encore une parole jumelle. Bah, malobe comme mi balé. Moko za vrai, moko za fausse. Bah, tu n'yos bazo applaudir. Boulot pe bandi, hein? Construction bandi. Ba bandi ko tonga ya blague te. Ba tu nyonso ba pesi numéro de maboko. Ba tu nyonso ba applaudir numéro. Ba tu nyonso ba bandi même ko adorer ye. Ba bandi même ko pesa yo ne. Ba bandi ko sepela na ye. Ba bandi ko kumisa ye vraiment osana ibaida malamu. Mais na tawana bazo sa la construction na bango, nzamba zo tala bango misu mabe. Un moment de nzamba zo seka kia. Un moment de zo tala bango misu mabe. Pendant que bazalaki kotonga, nzamba alaki na ye silencieux. Tokolobelango un jour, le mystère d'un Dieu silencieux. Nzamba tikili bango temps, bo continuer na Bible. Construction, bazo mbape banzembo. Si loin Nzambe, ba jeteki ezokumisa, ba koleki ezokumisa. Ba dunyoso bazo applaudir, ba défiler pezo sala mambala moko. Nzamba aotala bango kaka. Nzamba kitaki mbala moko te po apanza, po adétruire, po apinir. Non! Atikeli bango temps, bo kende la bino liboso. Bo continuer. Nzamba za bongo. Ezana makambo ebele salaka nzamba tala ko kaka bo. Alobaki eloko te, asalaki eloko te. Mais azozelo na coin moko boye. Mimiro bakomi orgueilleux. Bakumisi ye, ba élevé ye, ba l'accès na ba réseaux sociaux, ba élevé ye, quelle beauté ya immeuble, hein? Même le salamaka te na mokili, quel munene, quel kitoko, ozo ki ba ide o wapi, banda kala ono zela ki wapi. Construction zo continuer. Ils ont continué. Nzamba vandi ya otala bango kaka. Allez de l'avant. Et comment il n'a pas moko boye? Nzamba telemi. Abengi batu nyonso, c'est-à-dire divinité nae. Écoutez, dans autant on a Genèse 11 verset 7. Na usuki sawana. Allons, wana nzambe mtazoloba. Alobi teke nazokita. Ou bien akei. Non, alobi au pluriel. Allons, descendons et là confondons leur langage. Azoloba ngona pluriel. Yango to bisaka bino tala. Nzambe akomaka misatu. Nzambe azosolola na divinité na ye. Papa qui solokele, asakanaka te. Papa, abengi papa de Lungana na papa de Angenda Kuntima. Alobi, allons, descendons. Et là, confondons les langages afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns les autres.
kita to confondre bango afin que toute confusion dans langage na bango. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns et les autres. Voilà. Papa diangenda kontima, papa dialungana, papa qui soloke les basangani balobino to kita. C'est le moment où il faut toute confusion, tout panza. Et le long de Sabino, confusion c'est bandit. Confusion ici est bandit parce que liloba on nzamba lobi ba remplir terre numéro daya lobi to ko remplir terre te to ko zele sika moko et puis si nzambe kanda mais kanda wana nzamba zali na patience bo évoluer numéro dazala ki moko te azala ki na bato ebele oyo balanda ki na sima la famille sainte oyo ezaki likolo yango eza lelo na se ezo continuer ko œuvrer babandi lelo kaka te de jeunesse ti bazoya malemi malemi nakosuka wana po na lelo po na ngonga na biso tosuki na Nimrod atelemeli liloba ya nzambe mais suka ya Nimrod selon l'histoire un homme robuste très fort mais liwa na ye eloko ebomaka ye eza ndinzi akotaka ye na zolo atrouble système na ye ti ndenge akufaki moto ya monene bazokumisa bato tu bazopesa honneur gloire me nzambe autilize kaka eloko moko ya mokie yango nde ebomaki ye batelemelaka nzambe te sala attention soki nzambe alobi a yo oloba b sala attention soki nzambe alobi basala eloko moko boye yo mpe sala le contraire même cabinet bokeba nzambe alobi bosala boye bino bosali na ndenge na bino ya cachette nzambe alobi botya biloko exemple bino baprotocole na armasin kuna na dépôt bino bobandi koyiba nzambe alobi bozwa bato wana bobatize bango bino bokesala le contraire avant babatize bino bopesa na olar nzambe atindi yo place moko boye odegrene nanu après kopesa suite ya lokuta nzambe azotala kaka boye azozela na kwe moko boye obi kwe wana eza premier poste azozela yo na kwe moko boye basakanaka na nzambe te tobanga nzambe totika pe honneur epa na ye moko gloire ezonga epa na ye moko ngala lingi église kimbangiste tozongisa gloire epai ya mutu moko oyo akomaka misatu Père, Fils, Saint-Esprit. Bango misatu wana nde photo adorer bango, to se mettre à genoux, to honorer bango, to se prosterner na liboso na bango. Batu nyonso te na suki wana na komba tata ya mwana pe ya molimo mosantu toza ko continuer mateya na biso. Nzambe apambola bino, apesa bino oyo ezali posa na bino. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu.